Susinga na zaga na tika bilanga te. Bayo ko edenga ta na mbongo moko ya mwa ebele ala na tiki pe ko sala bilanga ponga na zamba ma vevene ndenge ko mukolo bana ko ko sala musala bilanga te. Nzoto deja c'est le mina ko kate. Ya ngoma to vana ka bongo to zela ka mutu susu abuta soki kwa pe ya ale. Apesi biso ke mama bote ko sala bilanga bana lelo bo sala ka musala o biso ndo tuluka bongo. Siko neti bo to mata ngomba o ebela zambo. Parce que zomana ko na zoka ki pota awa. Nzete kota inga awa. Pona nini pona musala bilanga nazo koka te. Naza mama veve. Na obala te po mibali baza mitu pasi. Bako nyoko langa pe kaka. Malamu na sala musala bilanga ya Kongo. Apart bilanga naza na moye mususu te na lukaka ta onije moko boye za na poto ye sauve biso ba mama bilanga ke bozwa mama bana lelo ko sala su bilanga te tala mwambo moboya bientôt peso na koko fonga tali gablo na nga na ndaku nazoteka na boutique et salanga bien na bana nga na komi na 56 na koli déjà nazomona demi siècle na mwandam nazomona ke nzoto pena ko sala bilanga na bana musika na bana na 2000 ans nazomona ke na wumel pe na musalanga bilanga malamu pena fona zalaka na mutu moka edanga me makoki ezate naza na posa muta edenga me makoki penza comme tel ezate po musala bilanga ningi boyebela kango kala bazotila kutu bana na poto boye melele tikala subongo nasalaka bilanga po ndunda ebota to bandaka to louer mabele to balole mabele to loni ndunda to sombi graine to loni ndunda na ba fumier wana mais difficulté to za nango maïza passe tous a difficulté ba motopompe ba fumier bana misala tozo poto ba sala ça so misala bo esenga mbongo moyen de transport pe alors bino ba konzi bo sunga biso dernièrement to ko yamba premier ministre yaka awa alaka biso banda kenda tisiko oya ya mama sourire mama sumina bana to yamba ye ti moya lelo suite ku desate kasi on tona libulu Bora makolomulu bola. Bilanga kala boye te bilanga te ko fani to na di ta fumier
libosa kogana ale koyo baka to zoga biso ba MT biso to zoga biso ba MT yo zoga MT ngona ba onje yakawa to lo baka yo zo ko lo baki kasi yango ka ba malo ba biso ko mauma asisa nyoso yo to sana na kimwenza ga na sita lac de Mavale Osala nini? na sala ka jardin Jardin kaka. kaka na sala na zana musala musute na barako teka celery siko na sala su celery te na koma na kaka na musala ba jardin po celery marché na ngwe beba Obala? na bala kala wana na zama mama veve mbala kufa Ya, oza mama veve. na mama veve na zana bana Utangisaka. na tangisa bana basilisa mbongo misala bana ezalaka te yango moni batikanga mama na bango na kosala na ka jardin mpona kotungisa bango lere nyonso te ke opesanga boye zongisa boye malamu nga moko nasalaka mpe yanga moko malamu nga moko nasalaka yanga moko mpe na vota papa nakoma kase bakonzi yango oyo tovotaka bongo sikoyo tokovote kaka tovotaka kaka te tokovote kaka me sikoyo tokoma kase mpo soki tovote bango bakendaka na bango so bakosi biso ka bakei combien de fois tolobi surtout na site oyo ya site ya singa combien de fois bamindele boni baya surtout yamba déjà bato badepute toyamba bango baministre toyamba bango baya awa vanda kuna koto utaki na site na biso wana pa place ozalaki batikeli biso eloko te nini batika baza mabo makasi yango na mwana soki bato baye ale toliango yamba bango sute po tokoma kase boyamba pe ata mama ministre te toyamba mama ministre awa ministre Soumino mama komo nani Judith Soumino premier ministre on dirait ye kutatikela biso ba rosoir to soma ba rosoir na manda mambongo to zalaka na yene ya zalaka bien bon mama ba difficulté nini bozana soki bato bongo bayangi basunga bino biso ba difficulté to zanango ba moto pompe ba rosoir biloko kaka misala na ba semence basala mosala yango biso ba difficulté to zanango yango wana susinga na zaka na wana tika bilanga te bayoko edenga ta na mbongo moko ya mwa ebele ala na tiki pe ko sala bilanga ponga na zama ma veve ne ndenge na ko mokolo bana ko ko sala mosala bilanga te nzoto déjà c'est lemi na koka te yango mwana to vanda ka bongo to zela ka mutu susu abuta soki kwa pe ya ale apesi biso ke mama botika ko sala bilanga bana lelo bo sala ka mosala oyo biso ndo tuluka bongo siko neti boto zo mata ngomba oyo ebela zambo parce que zo mwana ko na zoka ki pota awa nzete kota inga awa pona nini pona mosala bilanga nazo koka te zala kimia mama nana kete mbote papa komona nga mama umba tendu la Clémentine naza mama veve akufa kala na obala te po mibali baza mitu pasi bakonyokola nga pe kaka malamu nasala musala onga moko nzambe atikaki nga nasala musala bilanga ya Congo yango na bokolaka bana nanga na bango 6 misatu babala misatu na babali te bazana nike apart bilanga naza na moyen mususu te na lukaka ta onije moko boye eza na poto ye sauve biso bamama bilanga ke bozwa mama bana lelo kosala su bilanga te tala mwambo moboya bientôt peso na koko fongola tali gablo na nga na ndaku nazoteka na boutique e salanga bien na bana po ba classe minerval na ebi sekela bilanga na kosalisa na kosala ka bilanga eza pe na bato bazosalanga bilanga na tofuta bango bambonga na bakude me soki eleki mingi esengeli ke na fongola ta mwa
ligablo mo bona ko pe ko fon ligablo na vandit na zo teka etamo ne ko tala bato bazo salanga bilanga na musala bilanga o leba mbule betaka okoyoka biloko to bwaka ba semence boye nyonse bebi tozo mona MC loko ko teka exactement na futu mo ya ko futa tanda exactement na raisonner ale na zaki na père mwana mobali ye moko kozala futi ndako sota sungi bana minerval bana cher neti mwana moko na futi minerval $310 mwana na moko na futi minerval ko talanga na za mama veve bango bakonzi ba eda biso ba ministre ayaka ni awa eda ne biso ba mama maraîchère lubi na biso ke bozo mbongo oyo to somba rosoir ba misupe ba yaka pe ba ko eda ka biso oni GMC yaka pe pesa biso ba rosoir ba meto kokana kana siko biso to lukate biso diffuser za kana ba jardin ka photo za kana ba moto pompi poko chama na ba rosoir tala biso âge de komi nango ngana komi na 56 ans na koli déjà nazo mona demi sec na mwandam nazo mona ke nzoto pena ko sala bilanga na bana musika na bana na 2000 ans nazo mona ke na wumel pena musala ngo bilanga malamu pena fona zala kana mutu moka edanga me makoki ezate naza na posa muta edenga me makoki penza comme tel ezate po musala bilanga ningi boyebela kango kala bazo tila kutu bana na poto boye melele tikala subongo te lele koma kaka soko zwi umona ufuti minevala bana soit ufuti ndaku soit bole ba makamusus ezate bana vi o bakola kolana misala malonge ezate sengeli gouvernement tala kabiso ba mama bilanga po ye moko fati beta loba peuple d'abord ba mama bilanga tozana valeur makas mais congolais azwa kabiso na valeur te mutazo kabiso na valeur ezai moko président ye pena azwa kabiso pena ba mama bilanga pe na valeur ata batindi aide congolais amona aide wana batindi fala ya ko komisa na mama bilanga tozo ata aide rien bakotindi biso ba moto pompite to chaka maina ba rosoir to somba kabiso moko na ba greni nyonso mukonza asunga biso ba mama bilanga mukonza mboka oyo ayebi lac de ma vallée o shit oyo lac de ma vallée soko komi na shit na ni na mungafula na komi na mungafula quartier ki mwenza gare soka kome sika ba na pont na lac de ma vallée esika ba FARDC toza pena na clôture wana basango amona ne biso ausunga biso bien ba mama nyosa bilanga toza a biso na shit de ma ya lac de ma vallée Lilo basuka papa mukonza tala biso ka ba mama bilanga kaka aya ko bigsa biso ka ba mama bilanga po passe pe eleki na bilanga o pe mingi. Merci papa. Moko monika ne moni biso boye o bosa na biso tibo ya kaka onde kaka mawa nzambe bata liboso baleka bango basala makambo biso te na biso te to moni bazo pesa ba réponse wana to koma kase o moni ngai mama boku lingai bakante ale okola wana zo sala mboyo komika mwana ngai donc Toza na kimwenza gare osalaka nini nasalaka bilanga tomoni do oyo to filmer za bilanga na yo ezali bilanga na ngai po ndunda ebota bobandaka ndenge nini po ndunda ebota tobandaka tolue mabele tobaloli mabele toloni ndunda tosombi graine toloni ndunda na bafimie wana mais difficulté toza nango mai eza passe toza difficulté ba motopompe bafimie bana misala tozozwa po to basalaka biso misala bobe esenga mbongo moyen de transport pe alors bino bakonzi bosunga biso dernièrement tokuta koyamba premier ministre ayaka awa alaka biso banda kenda ti sikoyo oya ya mama sourire sumina bana toyamba ye ti moya lelo suite kuti eza te alors biso toyambaka kaka bato bakoyamba yokosa biso bamama tala kote mosusu bazo kodéveloppe mais biso kote oyo eloko moko te bakipaka biso te mama banda yokenda mama na ngai
ata mokolo moko te oya kosunga biso koto ata mokolo moko te oya kotala biso mama opesa biso mokongo mpona nini mama toyambaka ye vana ndenge maboseboke mama lokola ye biso koto tobiki nzoka mama lokola yo ye biso koto yo passe ata yo moko ekangama société mino Congo ekangama bafimie ezate sikoyo tokosuka ndenge nini tozotangisa bana tozofutela mabele tozofutela bandaku tala pasi na pasi mama okoko zonga simate otala biso yaya banda yo kenda ndeli mutu lokola nga mama nakomi boy musali na kosaka kaya bilang ya kosunga ta biso ta mukeko mama Mbote papa. Kombo na nani awa tozala? Kombo na nga Mafuta Tumba Ademake. Tozawa na kati ya Kimwenza tuisema na pont oyo ya Kimwenza. Esika dépôt ya makala donc nde ezali. Alors to yambio vraiment na kombo ya Yesu. Donc soki to yambio na kombo ya Yesu elingi koloba donc mbongwana nde il faut ezala. Awa na kata point Kimwenza na dépôt makala toza na ba difficulté makasi. Eloko ezo boma biso na minute oyo ezali calcul donc ya nzela na biso ya Kimwenza ndenge tovandi awa po bima cité verte nde promesa makasi de donc mabulo eza wana mituka ezoleka te donc bato bazomema kaka donc nde babifunda na mutu kokende donc makolo vraiment eza pasi mingi kolongwa awa mpoto kweya na niveau donc ya cité verte vraiment bato bazolia tantôt komona 7000 6000 pona ba demi terrain cause ya nzela eloko wana ezokamusa biso ndetina tozali kosenga boy ba député to vota kawa bazana no wapi soki bapesi ba numéro na bango oya ba téléphone mais soki bazwi na bango basali nini bakimi bamona na kalisusu te ba numéro ba téléphone wana basali nini bakati na bango c'est-à-dire babwaki ezalaka bongo te yano ndenga na tunaka bango tango dongo bango bayaka na bapolo na ba biloko na bango wana bango basalaka wana na ba masanga na bango du biloko kolia soki atimeto bazwi bakei yango na mitunaka na mbala sima bakozala kaka bongo donc eza pasi mingi nakoki kopesa exemple mosusu ya ba député na biso bao bazali neti mingi na Congo central soki na moya lelo apesi yo numéro oyo ya ye bana na ebandeli tina suka nakoki kopesa exemple ya député aza na kati ya Congo central na assemblée provinciale neti nsala minga bankita Josar yazali vice-président donc kuna na assemblée provinciale numéro na ye oyo apesa na population nyonso yango wana ka donc nde azalaka nango achangeaka te yeba numéro na ye nyonso misato yango wana mpe donc ye azalaka nango achangeaka te asungaka na baposition nyonso ezala butu ezala donc na moi fo tozo donc ndakisa ya ndeko ya marko wana mais oyo ya biso na Kimwenza donc c'est-à-dire na Kimwenza député donc aza te na assemblée provinciale aza te puisque soki donc azalaki nde toya tokoki kosouffrir te tala nano makambo ezosamba na Kimwenza bacondition nyonso eza mabe bato bazokuta na mboka bazoteka neti bazoteka te bazosala neti bazosala te bamama bango wana bazokosomba donc babiloko awo akoza donc na posa po asomba donc biloko mais moyen de transport donc eza te yano nde tozosenga na badepute wana tozosenga lisusu na gouvernement na biso bakanisila biso ata mwa eloko muke awa donc na kati ya Kimwenza ezala bekola leta eza te
école à l'état ndenge tozomona donc na ba centre ville na ba changu boy na boy awa école à l'état donc ezate ba école eza awa eza kaka privé mususu donc akoyi koloba minerval ya bana nazo futa boy donc 180 000 lokola donc l'état zate azo changer na ye yango donc omoni tozo senga donc na gouvernement donc vraiment asunga